Bon problème nanga ezali que depuis tozalaka ba fiancé, ba chéri, ndenge tozalaka na mobali. Soki naki na belle famille, namonaka toujours grande sœur ya mobali nanga. Au moins vraiment accueil comme tel, et bande kozalate par rapport ya bande konaye mususu. Namoni atandi na singa. Eleki la kinga. Erna keina tuna ye. Omo koki kozwa biloko oyo ya ndeko na oyo ya mobali. Tia yango na singa. Réponse apesa kinga. Oh benga muninga mwasi mobali loko. Oh po amaka masale salate? A sauter premier, est-ce que ayo sala nini? C'est là ko funda nga kaka. Ayo ko fundo kaka. Eh oui? On sali nini? Oyo ko kabula nga ndeko nanga? Non, vanda non s'il te plaît. Non monsieur. Est-ce que vous vanda? C'est se dresser na moi so. O azan ndoka nga kabula nga ndeko nanga mobali. Abida sa bombi de se leki. Neto abombi ni bombi to nini? Ba ngana bombarder na ndaku. Loko pour ko kito ni te secrétaire non ne éclater la télé. Papa nanga kufa mais maman nanga zali. OK. Maman biso akumde mukula tika na village. OK. On a sa petit frère nanga, soit disant mobali nae. OK. Soit disant Na yoki. Na ko ni bana mona moi simo ba osakane na or na ngai. Est-ce que ngana or na yo? Oui. Na ko linga te pesi ndeko nanga simba moi mbongo. Na mona moi simo ba lesa mobali na leki na ngai. Na ko bepo mobali pour beke de chéri. OK, chéri tu as leki s'il te plaît. Non, oh, asa chéri pour nanga. C'est aza leki. Asa moi mobali nyemoko, asa chéri nanga. Chéri na yo. Ngamu ndeko ne kuna na koma na semi tene te zemi akumisa so eseni. Oh, yo koma na semi ndenge nini na o comprendre te. Na bomba mingi. Eleki. Boete. Eleki pa nanga. ya boete. Mon Dieu. Oh. Parfait eleki pa nanga. Oui. Mutaza suya ndeko na ye. Ye suyo. Pas jusque là quand même. Namona ba conversation na bango. Ndenge ba bimaka bazala mwasi na mobali. Omona ni, omona mbetu. Namona ba photo na ye akotindela ndeko na ye ba photo ndenga abotami. Na ajo ya ye, wani zaki dokito nini? Ozomona nga bébé na bibi na maternité sika tala. Omoni nga ndena zaboy na pe mutu échauffeur. Moi mutu oyo ekota ze. Don anda ko mamba mutu Na wangu. respect makasi pa na yo posa grande sœur à mobali nanga. Désormais, bravo Jésus-Christ et Kokita na Lubumbashi, bana Lubumbashi, bana Kolozi, bana Likasi, Chic Mukadi, Aokita sur place. Na kati ya Lubumbashi, bana nyosa golf wana, Luala Balikasi, Tozoya. Bwana Yesu asifiwe, mubarikiwe kwa jina na Yesu Kristo aliye haya Mungu wa mbinguni. Bien-aimé l'apôtre Moïse Nazoya Lubumbashi. Bravo Jésus na mboka na bino. Tozoya kala mingi te awa na Lubumbashi. Je crois au lingaka bravo Jésus, au lingaka Thomas Fabien yo azoya. Na kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai. Mwana nga bande koloba te. Ba médecin ba diagnostikaki ye autiste. Meng na luki na tamboli, na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te. Nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni Papa Moïse. Papa Moïse ebi singa lobi bossa na nyonso. So ba problème na yo tcha pembeni, metalela nzambe. Tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo. Ba nzambe na salaki oyo Papa Moïse ebisaki nga. Nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre ya vie na nga. Intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth. Na ekoleka délivrance après une semaine. Mwana na ngai akomi koloba. Mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba. Esengo ekoti na vie na nga. Médecin oyo diagnostikaki autiste. Médecin wana kaka ye moko na changer maloba. Médecin lobi oh, mais namoni changement salami, namoni mwana komi koloba, namoni mwana autiste ezali susute, mais eloko nini salami. Na ebisie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa. Mwana na ngai akomi épanoui, vie na ngai ekomi épanoui.
épanoui nga moko nakomi épanoui mona nanga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie nanga meka Jésus-Christ de Nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te me na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie nanga. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya ozana. Nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki ba délivrance epai ya bapaster ebele me bakokaki kodélivre ngai te. Alors tango nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Boza ebele bokota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance. Merci na fidélité awa na chez biso télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mesdames, messieurs, avant de commencer cette émission, je tiens à remercier tout d'abord sponsor na biso officiel. Nga lo toujours que isa grâce na ye les tozali o tozali. Topesi le ngonya, topesi le komo, topesi masanzoli, tomatisi le couleur ba sponsor nyonso. Azali le lolo ipe libela na libela. Comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth, il y a des sponsors officiels. Il y a émission Oyo. Bravo Jésus-Christ. Je tiens à remercier encore maman Sheila Moanda depuis les États-Unis, ainsi qu'à son mari, le pasteur Sani. Je vous salue maman là où vous êtes. Merci pour la montée maman là, vous allez pour la bonne habitude. C'est pas donné à tout le monde. Comme on a monté, as vu Kanyaka na ye, as vu Mbongo na ye, a sombi le pain, on peut à Kotonga pour la bonne habitude. C'est pas donné à tout le monde. Nayango, mesdames, messieurs, dans la place malam ya Rolona, to benga maman Sheila Moanda, to contribuer na quelque chose, na sac à ciment, ils ont $10, $20, on se met 2 sacs à ciment pour être bonne habitude, bazo esika kolala. Je salue également assistante na ye, maman Ornella, Awazana Kinshasa, yenda zali bon ko représenter maman Sheila Moanda au niveau des États-Unis. Je pense également à son mari, pasteur Stani. En tout cas, mesdames, messieurs, tout soutenir œuvre Oyo, ils allaient malamu kosunga na bitike, ils allaient beaucoup de millions. Je tiens à dire un grand merci à nos héros dans l'ombre, comme on a dit, Elias, Sinanduku, Bangone Bazali Bongo na réalisation, il y a émission Kolalelo. Mesdames, messieurs, je tiens encore à remercier ma femme, Lydie Moukati, ainsi à mes enfants. Je salue également Thomas Fabien, prophète Eric. Mesdames, messieurs, chez Bisso Télévision, na émission nango au babengaka Bravo Jésus-Christ et Kokita Bongo na niveau ya Lubumbashi. Donc le 15 déjà tu vas nous recevoir batu na Lubumbashi. Vous allez na problème na yo, vous allez na kabako tungisa yo, benga biso to enregistrer pourtant to Kokita banko la koyama batu le 15 la parmi batu liboso. Nango to za Lubumbashi. Loalaba ainsi que Likasi, si je ne me trompe pas. Alors, Boz et la biso ebele, bino nebo soutenir biso, papa Chikaya partager na yo, benga biso na lomba Zambia pas pour la biso. Alors, mesdames, messieurs, sans plus tarder, j'ai envie de dire bonjour, na invité na ngamokola lelo parce que esengeli to yeba peto yoka makamundi ko na biso memeli biso na plateau ya mokola lelo. La grande, bonjour et bienvenue. Bonjour papa, merci. Vous allez bien? Moi bien. Comment on a? Comme on a eu parfaite, nous autres. Maman parfaite. Donc vous allez parfaite comme on est, comme on a eu, je pense. Non, non, ni les parfaits. Ah d'accord, là c'est très bien. On a raisonné mal. Voilà, c'était pas facile. Il y a on ko déranger biso papa chic, makamunanga et comme na niveau nini. To comme na niveau pe ya rozabaton o isengli okuta la na plateau. Na biso ya bravo Jésus-Christ. Yebisa biso tout d'abord. Le lengenini au découvrir émission Oyo. Bravo Jésus-Christ. Babeto le solo, topo la darango kala nakati ya internet ou YouTube.
babeteli nga lisolo te nga moko nalanda yango déjà à partir ya internet. OK. Namonaka mpe bandeko na ngai ya basi ndenge bazwaka mpe basolution na baproblème na bango. OK. Yango ntango namoni mpe ke ekumeli ngai nga mpe nalobi ke non nabenga banimero botiaka wana nde nabengaki nimero natombaki epa na yo papa Chic. Nde tobandeki kosola na yo na telefone na ndenge mpe osali effort ke naya se retrouver awa. Voilà, mais pourquoi vous décidez makambo na yo elekana ya télévision mokili baba yeba yango? Pourquoi pas bomeki kosolola na mobali na yo? Wana mutu na liboso po esengeli na koba na mituna. Bon, eza Bible lobi so omoni ndoki belela. Eza pasi oyo eutinga vraiment na kati ya motema. Namoni ke na kokoka yango nga moko te. Na mpe ka partager yango pe na bandeko. Peut-être na comporter un plus par rapport à problème na ngai. Voilà. Yebisa biso nano problème a ozali. Bon problème na ngai ezali ke depuis tozalaka ba fiancé, ba chéri, ndenge tozalaka na mobali. Soki naki na belle famille, namonaka toujours grande sœur ya mobali na ngai. Omona vraiment accueil comme tel et bandeko kozala te par rapport ya bandeko na nga mususu, bandeko na ye mususu pardon. Mais tu sais que cela qui est au balana, na comme komuna ki makambango et comme kolanda biso ti na kati nda kwa libala. Donc grande sœur na yeso qui aïe soit que ça là une semaine ou 2 semaines nda donc nga on à l'aise. Donc mobali il faut lia na goût ya grande sœur na ye. OK. Il faut alata na goût ya grande sœur na ye. Donc ce qui nga na lambi, il faut aller dans la cuisine ameki biloko. Biloko eza mabe. Biloko eleki mungwa. Hey, ndeko nanga ko kolia biloko te. Il faut kota fongoli congélateur à saleli pe ali. Donc mobali pa ye allié oyo ndekuna yango salambi. Papa. Akolia o ndeko na lambi. Na tokoki tokomeli wa basi mibale na ndako. Donc so nga na servir mobali nanga. Non surtout quand on a la côte, il est pas bimisi, il est pas sane. Il a servi. Mais au tel à mobile, azo lia toujours biloko oyo grande sœur né à lambi. Mais nous comprendre des problèmes ni les autres cas entre bango mi balé et ça vraiment ni. Attendez to yo karaki ba bandeko ya basi balingaka basi bandeko ya mibali te. Mais on nga na komé komona. Donc na so kokate. Donc ekomé ko lekelanga vraiment. Eloko penze lekela nga pe sou makasi koleka. Na nika ba desu ya mobali na tanzina singa ya binange telite. Comment yo grande sœur ya mobali. Nga na mu Congo, biso tozana ba respect moko donc na ebiti. Mais ya kei alongoli nyonso na singa pe abandeli konika, chose grave. Namoni atandi na singa elekilaki nga erna kei na tuna ye omo koki kozwa biloko oyo ya ndeko na oyo ya mobali tia yango na singa. Réponse apesaki nga ebisinga oyo yo kosala yango nga mpe naza na capacité ya kosala ye. Oyo salaka ye pe aza na capacité ya kosala ndeko na ya mobali. Mais non, dans tout ce qui s'est passé na ndako na yo, ndeko na mobali na yo azali ndeko na ye, aza yaya to leki ya mwasi to leka mobali to leki ya aza yaya ou qu'est-ce que je dis? Aza grand frère, aza grande sœur ou toi aza petite sœur? Kevin azaleki zizi nde yaya nde belle sœur na ngai nde mutu azali ko maltraiter ngati tokoma ndenge na okoma lelo mais namoni ke wana eza susu ko maltraiter te ekomi likambo mosusu. Mais pourquoi pas c'est pour attends qu'une femme ndako ezali ndako na yo tango grande sœur ya mobali azoya kosala makambo na niveau ya opuswa bato vêtement kosukola yango yo siko ozo se reprocher na nous trouvons un peu louche que grande sœur ya mobali nanga akoki kozwa pe ba desu ya petit frère na ye azwango pe anika yango nde osala pasi esali ngai pasi. Esala pasi pourquoi?
parce que ekoki kosalema te papa, ekoki kosalema te. Et c'est impossible. N'habitez pas de coups, baomona ou baotalanga, ce qui est vraiment logique, que grande sœur a compris qu'il a peut-être n'a pas kamuru boye, ça peut-être célibataire ou soit ça tombé malade, ils ont senga qui urgence moro boye, soit il faut azala na dessous moro boye. Donc na minute wana ndeko ko occupé te bon al ndeko nanga, mais na ndaku ya oyo aza déjà marié, aza père des enfants. Nasomona te grande sœur na ye akoya kosala ngo par rapport à quoi? Ya on est les kamusuyo ya oyo leka na émission Bravo Jésus-Christ. Bon, à part wana makamusu ezali. À part wana makambo elekela kinga makasi o vraiment na koki kokanga sumu te matin na bite ebi makaka. Eza kaka ke tolali na mobali. Vers 2h du matin. Non, sois forte, bête sur le tika na là. Quand on a beau 5 heures à molingo. Faut pas la saluer. 2h du matin, on a eu directement message. Et continue na téléphone. On va la suite téléphone. Attengi message. Directement à télémi. À longolidra. Parce que tu fais de cadre quoi. À longolidra. A quitté directement fungoli garde-robe abandi ko s'échanger ngana tuni problème nini à répondre ngati na mon directement côté na douche ngana tikali na vérifier téléphone na maman côté peut se langai papier mouchoir s'il vous plaît. Pas il peut se langai papier mouchoir. Maman a papier. Donc ça m'a mis ça. S'il te plairait. Pangu ça m'a mis ça ya ça m'a mis. Pangu ça non m'a mis ça. Bimisa m'a mis ça comme ça to. Message is like you need. Message is like you. Tano linati te chali net mpati. Message is like you. Vérifier mon message. Mes soeurs m'ont commis abi lelo kolala nangai. C'est pas normal. Grande sœur, comment mes petit frère n'a que yo kolala nanga. Donc toi t'as mon message voilà directement na transférer mon téléphone nanga. Na komi avant de transférer na zongi directement na bandu ko landela va conversation na bango. Et on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre grande sœur et petit frère. Donc babi marana bango. Mesdames, messieurs, en attendant pour ne pas trop calmer, si je comprends l'histoire, on a vu ça moi aussi, à Zana Moubali et Nanda pour vivre ensemble. Basé en bon terme, les Arabala Nyonso, Babalani. Nakobala Nawana a sali constat que c'est la grande sœur à son mari qui décide. C'est lui qui gère le tout, c'est lui qui parle. Quand il parle, son homme accepte puis a rien à dire pour télémina grande sœur na ye. Ça veut dire que grande sœur ya mobali yenda giraranda kuna ye. Ya que plus loin pour moi que soki ye pas lambi grande sœur ya mobali ya ye abi en tout cas biloko eleki pour leki na ngadi ya kapoete. Maman na biso adoro lambi la biso boya lambi pe na ndenge na ye à servir petit frère na ye wazali mobali na ye. Donc, makambu ebele bele bandele bele na kata ndako comme si ko guerre d'esprit, c'est comme si bon banda moko ekoti entre ye na grande sœur ya mobali.
C'est ça en fait l'histoire, c'est ce qui se passe. Comment on a que grande sœur à Moubal a su au-dessus, a su ma communion, y est moi aussi, a su le bâté, il doit s'adapter. Moubal il peut réaction de mon côté, à mon rompé, normal. Soit mes guides, on va la télé, mais on a des grandes sœurs, on a des bons côtés. On y place tout banaté, à se battre petit frère. Et mon colomoussou, on a dit qu'on va aller à Boutou, après le côté raté, tout message de côté. Et c'est la grande sœur qui appelle pour dire qu'en tout cas, il faut là. Comment expliquer une grande sœur peut appeler son petit frère pour lui dire qu'en tout cas, il faut y aller là. Mais entre-temps, le petit frère est marié légalement. Dans la moitié nanda coupé abengé ernini oyo bat balala na pombi o bat balala moi c'est pas dans ensemble. Mesdames, messieurs, c'est en fait c'est ça l'histoire qui se passe dans la famille de ma sœur ici. C'est ce qui se passe dans le foyer naïe. Donc à l'ennemi ba tracasserie, il y a grande sœur, il y a Moubali naïe. Maintenant tant on s'est constat que grande sœur à Moubali Nayo, à Sengi Moubali Nayo, Albi qui est le loi qui est-ce que ça habitude, so ça là comme Moubali Nayo, à Salala Libanda, à ça il faut que la Libanda, mais tant non les surtout les agimba la liboso, à Sengaye, abimana air quoi. Tu es salama. Bon, et c'est seulement que à la Libanda, les alrana ba raison où il y a pour ça. Alors baraté qui n'a qu'il a la pas grande sœur, ça n'a pas raison naé. Oh non, travailleur n'a besoin de faire le mois ci et biso to su matin ou bien de comment donc élargi. Mais à comment na que donc à qui n'a rien déjà coulé là. Donc ils ont un message monsieur Kota peut-être que bah on a tout ça n'a été tantôt on a na chambre soit il pas na musala ba message Kota déjà donc na ko vérifier téléphone ndé na ko mona que ah la na déjà qu'on a plusieurs fois. Alors ce dernier temps et que ça là qui na ko comprendre que Moubali c'est comme si azolinga vraiment les sous-sous qui ne coula la kunati ndé na ko mona message au Kota grande sœur a imposé que lelo il faut la nangai des places na ko comprendre que ba jour au nyonso akenda kola la soit aki matanga akosinga ba fête c'est que akenda la na pas grande sœur na. Mais c'est là yo il faut comprendre entre Moubali Nayo na grande sœur na. Ngai na comprendre que ba bimaka parce que ba imposition au moins grande sœur akoma ki non na ndako. Na ko sala ba analyse. Tant na ko mona message et puis na moni ba message na bango nyonso nde na ko comprendre que ba robi bali ba bimaka. Beta biso na lisolo yo na Moubali Nayo bokutana nini. Tant bokutana kipe. Makambo ezalaki to yo sala constat na kati na ko libala. Tant to kutana ki to zalaki na biso bien. Tant na banda rapé ko kende et pas na bango na banda ko kuta grande sœur na ye abandaki non ko zala wana ti. Azalaka na libala na ye. Nga na ko mona nyonso na ba message que Kevin o yaza Moubali nanga yende mutu abomela grande sœur na ye libala. Donc Moubali ya grande sœur na ye pe donc asaka ngane bango. Donc ngande sku na ye ba iti. Kana ya o mona kaka grande sœur aye koya non asa problème na Moubali na ye aye koya ba moi koyo kana moi bien vraiment te moi kei vraiment zai comme tel te bon na banda comprendre kaka asa moi si peut-être présence nanga ou bien ndenga so mona nga so sepela nanga te peut-être avec le temps tout monde a pe ba musu ba ni ba koma pe ba fan na ko mona ke avec le temps aroya ko koma na fanatique nanga. Bon, on a dit que Moubali qui kolonga déjà avant ayako zwandaku avant qu'il y a balanga donc ba makamune o nyonso na tikala ka lisusu ko ebate en tout cas na efasaka penza image ya grande sœur qui abandé ko sepela langa te non na efasaka yango parce que na mona kana mariage nanga azalaka na bien azalaka na normal ndenge nyonso azalaka donc na mona ki vraiment ya mabeti. Mais quoi comme on a dit que qui n'a pas ba rideau on a ligne yango te akokuta ti même na chambre tali drap oyo est-ce que moi ça ba tanda ba drap couleur yo éviter que ba tanda ba drap pembe ako changer ba drap grande sœur kaka na so mona grande sœur à Moubali mais na comme on vraiment normal ti na comme koloba et pas Moubali na ngai bandaki toujours ko créer problème sur bazana ba no côté ba papa leki bazate o boy ko mettre les solo topé comme na mutu moko ko lobela e na mekaka koluka oncle na bango alobaka na nga wana eza makambo
ya famille na bango faut que ndokoluka ba papa kulutu na bango nde basisa makambo namona peke nyonso komema makambo mobali na famille nakoma komona ngo c'est comme si talaka ba famille na biso ba africain ndenge ezalaka nazomona c'est comme si naoketeka pe mobali nanga mais kobomba mobali du fait que nazobomba nakomona ke ntango ozobomba makambo ebele pe ya mabe ezobotama ndeka balobaka tijalmet etumba zamba donc ntango na bombi namoni ke etumbi mpenza du fait que na bomba ki zamba vraiment etumbami. Voilà, mesdames, messieurs, nabandi bo comprendre du solo, le lengene makambo de qu'on a habité en gros. Mais il y a aussi la faut tout bien la siko grande sœur envoyée dans le plateau. Tu me rappelles que tout n'a pas comment tu peux le lengene ni à comment manipuler petit frère naï. Mais entre-temps, mesdames, messieurs, tout à la sport oyo, on se retrouve pour la suite de cette émission. Bravo Jésus-Christ. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place na sukolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango pasa luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire à Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongela ba apôtre ba tinique. Mais un jour à Koufa qui c'était vraiment fini pour elle, mais elle ko izong saka na bombo ezali mal bolamu abandé ko sala pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kotiambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma bobo, tout continue œuvre tout bandit, et que les rapides, nzamba kozanga te kopamba, je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, de retour mesdames, messieurs, c'était là les spots de maman Sheila Mwanda. La bandi, bo tali, spot ya maman Sheila Mwanda. Donc, on a dit que sunga, bala mitike, na kolia pia komela. Nde a sengi motonio sa bonne foi. Eba kocha loboko na ye po ete nzambe a sunga bana wana eba kozate bato lobi. Mais je profite n'attends moi quelques dédicaces hein. Nabi ke boza ebele mais na kotanga bilo nyonso te na sélectionner kaka. Na pesi mbote na mama Bibi azali pe membre na biso. Na pesi mbote na mama Cecilia depuis Dubaï na pesi mbote maligo zo kanate. Mama Deborah depuis France oui ça s'appelle qui bon na téléphone. Na pesi mbote na papa Diaka Namu mbote sikali papa mama Joyce papa Dona Kitoko na pesi mbote papa Eddie papa Emmanuel papa Eric maman Florence papa Mbongo na pesi mbote depuis Allemagne na pesi maman Geneviève depuis quelque part na pesi mbote maman Georgette voulais-je dire maman Brigitte Gisèle, maman Gisèle Kassoto, na pesi moté, maman Godelive, maman Huguette, maman Isabelle, papa Jacques, papa Jean Didier, papa Jean-Pi, maman Joël Jolie, Mujinga, na pesi papa José Moté, maman Kanieba, na pesi moté ska ozwami, na pesi moté na papa Landry, Laetitia, maman Laetitia, na pesi moté, maman Arlette, Bonheur, na pesi moté, maman Bibiche, maman Esther Tatou, maman Philine depuis États-Unis, maman Claudine, na pesi moté, maman Irène, maman Jacqueline, maman Laurette, maman Mami depuis Kinshasa ici, maman Sakine, maman Solange, maman Jojo Samo, maman Liliane, Kaloubi, maman Néné, maman Suzanne, Boza Ebele, maman Ruth Belle, maman Marie-Jeanne,
Maman Marie-Claire, Maman Martine, napesi mbote Papa Maxi, napesi mbote lisusu na nani nabasa mwa 4 5 wane bolimbisa, napesi mbote Maman Mireille, Maman Nanou depuis Canada, napesi mbote na Maman Henriette, Pasteur Gabriel, nabakisi bongo Pasteur Marie-Thérèse, vous êtes tellement ébélé ba membre ya émission Bravo Jésus-Christ. Natang Londa Moulou na otanga sonda mutibo kuka. Tokobi bongo 114 membres au baro soutenir émission Bravo Jésus, mais beaucoup ninga na bino sauter. Il y a quelques noms qui bougent. Voilà, beaucoup de langai la grande s'il te plaît, si on peut continuer cette émission en beauté. Baro Roya s'il te plaît. Na plus même beauté na Papa Christian Tshisekedi, beauté na exposant. Beaucoup de langai s'il te plaît. La grande bonjour et bienvenue, c'est Papa Chic Mukadi. Ça va bien? Ça va bien? Très bien. Est-ce que cause est cas? Mais si à télévision? Oui. Pourquoi? Non, ils ont une surprise sur sa ligne. Maman, s'il te plaît, est-ce que vous vendez? Parfait. La grande. Yo awa? S'il vous plaît, est-ce que vous vendez? Non, mais c'est pardon. Au benga pour un problème, moko be songolo. Na kasi tout grand petit frère n'a pas problème. Ndi ngo benginga. Ce qu'on écoute elle. Et loko a quoi un problème? Ko benga muninga moi si mo eloko. Oh, pour ma masale salate? A sauter premier, est-ce qu'on a au salani? C'est là qu'on fout dans kaka. Ayo fundo kaka. Et oui? On salini. Aye ma ko fout dans ngai. Parfait. Vous ko kabula ngala ndiko nanga? Non, vanda non s'il te plaît. Non, non, monsieur. Est-ce que vous vendez? C'est se dresser na moi so. Non, non, est-ce que Wando qui est? Est-ce que vous vendez? La grande s'il te plaît. De tu comme nango tia. La grande, est-ce que vous vendez? Monsieur, pardon s'il te plaît. Laisse pour no ganga. C'était sorcier vraiment moi so. OK. A salini. Vanda non expliquer nga ninga za kindo. Vanda non. Comme intéressant. N'appelle sur moté na yambi. Na yambi mbote papa. OK. Comment on a été? Comment on a s'il te plaît? Comment on a maman Zizi? Maman Zizi. Oui. Vous avez bien? On a ça bien. Ah d'accord. Quand un bouton en chemise. Kitara kanda s'il te plaît. Quand les amis paya. Olobi ya salina no ebie? Aza moi ça ndeko na ngai. Moi ça ndeko na yo. OK. Kosilikate ndenge tokosa kiyope. Pour surtout le bateau, c'est une vérité, ben tu l'as yate. Le coucou et puis la tension, ta tension quand même. Comme na ngai Papa Chic Mukadi. Ngai nazali bongo mukolo chaîne comme na chez biso télévision. To bengi awa biso to bengi teme ezali ndeko nde asenga ki to benga yo po asengela solo na yo. Don nanda ko koka kiti nda ngai me moti na télé. Vous avez un problème? C'est que c'est un problème. Pourquoi on a commencé derrière problème ezali? Le quoi si n'essaie funa lo banyo ce qui est problème ça, on a ndoka nga kabula nga ndeko nga mobali. Boyo kende ni elo wa bengi yo to bengi yo yebite ndeko ki mamona ndeko na mobali. Poko ya na ye. Petit frère nga ko bomela nga likamute. Ko bimani na ndako. Abida sa bombi de se leki. Neto abomini bombi to nini. Ba ngala bombarder na ndako. Le quoi pour ko kito ni te secrétaire non ne crater la télé. Hein? Ngo kabula nga na ye. Asa mwana mama na ngai. OK? Ah moi mobali kaka yé moko papa. Est-ce que vous comprenez ngai? OK. Yebete na biso non problème ezali. Ba parents na ngai. Papa na nga kufa mama na ngai zali. OK. Ko beta maboko te. Non non yo ko kipete yo bete la biso lisolo. Papa na nga kufa mais maman na ngai zali. OK. Maman biso comme dem kula tika na village. OK. On a sa petit frère na nga soit disant mobali na ye. OK. Soit disant na yoki. Soit disant mobali na ye papa. Asa ndeko nanga. Est-ce que na kondi mana mona ndeko nanga na passe? OK, tu as raison. Na kondi mana mona moi simo ba osakane na or na ngai. Est-ce que na or na yo? Oui. Ndeko na waza or. Asa or pour nanga. OK, il très bien. Est tout pour moi. OK. Donc mona yo moninga. So moninga te so ko mona payete. OK. Ce que problème nini oyo moi ça ndeko na sali. Salité moko impossible. Nga kolinga te pesi ndeko nanga simba mwa mbongo. Na mona mwa sibo ba lesa mobile na leki na ngai. Na ko bepo mobile pour beke de chéri quoi. Chéri te aza leki s'il te plaît. Non non, oh, asa chéri pour nanga. Aza leki. Asa mwa mobile nye moko, asa chéri nanga. Chéri na yo. Oui. Mobile to chéri na yeba. Oui ba mozolo ba so ezani. Est-ce que vous comprenez il y a li ba kwa munoroto olingo lo banima. Na lo mabe? Te, bon ça na côté pour évoluer. Non. Moi, ce n'est pas oui. Moi, ce n'est pas bien que chéri. Ça, bien que chéri, ça problème. Il y a problème. Donc, à la chéri, na yo. Oui. Ou bien que chéri. Bien que chéri. OK. Pour ça, lisse na moko. Lisse na yo moko. Oui. Très bien. Évoluer. Donc,
naloba te na ndako ya petite sœur ya petit frère na ngai papa so na moni elamba ya ndeko na ngai aza na soka si banzaka chemi lelo kwa nganga aosimba basani te aosimba bilamba te na moni bilamba ndeko na ngai eza sali te papa na tika na moni ke mwasa osimba te ndeko na ngai na chemina so chiffonné ko repasser te OK soit disant que zema ko c'est la paix na tout le monde ngoti albaka zema pe mona ngoti ngamu kuti ndeko ne kunda na koma na zemi te ne zemi ya kumisa so esa ni oh yo ko na zemi ndenge nini na comprendre te yo ko na zemi ya nani finalement naza ndeko ndako ndeko na ngai sina ko sanga mobali OK OK donc so na sali bongo eza problème pour mona masio ko finga ngada ko mona ngalo kwa lipapa okamwe nini parce que o reprocher na nini parce que yo ki non de lo abengeli ote yo zo reprocher na nini parce que nebi de lo ko meleza yangwana ayili nini ayika problème ngana to yo kana tena katanda comme ça ngamba na yo ya comme ça ngamba na yo oui nanda ko ndeko na ngai o remaka onene ke ya comme ça ngamba na yo esenga suna zana la kata chambre noloti ndoto mabe na bengi petit frère na ngai a ko intervenir pour na banga mingi na zabu tema to va na village ko banga na bima na ngoti na Kinshasa OK le butula noloti ndoto mwa mabe mamdo papa bimeli ngai abi pourquoi na mona teki ndeko na ngazana likama na surtout ki na mona ti meko na message na respect ne ko te place balali na osango te na ti message na téléphone ndeko na ngai pe ko sunga na passe na zaki na ouais c'est ça problème akopi ko lali sanga po sa mobile nanga akosa pe mobile nanga so na lo mabe alimbisa po kanisa déjà donc fona ndo bakapo de kanisa la biso d'accord akopi ko lala nanga sa mobile est-ce que ko tika bango tranquillité ba sa bolingo na bango est-ce que yo bala papa na tira bango arme te o bala madame na bala kina saki na dibala na ngai tango ngala mbai nanga to simba te mbai nanga matrite nga bambana tango nyoso ndeko nanga moni ndeko nanga ya mwasi azo souffrir na dibala tika na benga ko vanda na ngai ndina ko vanda pa ndeko na ngai est-ce que ça problème ko bala ngo est-ce que ezo kima ya bala sa ni de sa boti OK kolba su mingite la grande li ye yumuto yese ke to benga la uye nini ko lo bala yezizi ko benga eza kombula ngaloba makamnyo so lobi wana to banga nzambe na banga ke dewa naka eza vrai tu as le couteau lobi solo ti est-ce que ebi ke ngana na ba conversation na bino nyonso na transférant na téléphone nanga oyoka nye mabeza ikuna nyonso bosula kana ndeko na yo aza ndeko nanga ah bon aza ndeko na yo oui mwana mama nanga olingani na tika ye akufa tonga na kufa ya perdre nga tonga na perdre ndo yo sepela est-ce que bato nyonso baza na baleki ya mobali kaka moko na sima ba se comportera nde yo se comportera vis-à-vis nanga yaya oui ye nde na tikila libele moni atikile libele na bobebe tina siko libele nezalaka ya ye kotikela motu libele eya synonyme ya olandaka ye tina kati ya ndako na ye te olandelaka bango mibale na mwasi na ye ezalaka te otia trouble na kati ya foyer na ngai soki na se retrouver na esika oyo eza mpo na yo parfait oui operdre naza normal na bomba mingi eleki eleki mpa nanga yaya boye te mon dieu parfait eleki mpa nanga oui moto aza su ya ndeko na ye yo esui yo pas jusque là quand même yo linga jusque là yo ozaki na libala ozaki na babelle sœur mais ndo simba te se comporter ki ndenge yo bandeko ko se comporter vis-à-vis nanga yaya bo balinga ndeko bo mobali te wana komaka mosusu yaya tika ko jouer hypocrisie ndeti nazala ba conversation na bino nyonso na elomini conversation omonaki nini omona nini akobomba eloko te loba obomba eloko te omona oso komaki ya déjà loba papa nanga namona ba conversation na bango ndenge babimaka bazala mwasi na mobali omona ni omona mbetu namona ba photo na ye akotindela ndeko na ye ba photo ndenge abotami ndenge azalaka na moment to no sokola place moko eza sens na ajo ya ye wana eza kidokito nini ozomonaka bebe na bibi na maternité sika tala omoni nga nde naza boye na pe moto ya motu echauffa mo motu oyo ekota zemi don na ndako bomba na respect makasi mpa na yo mpoza grande sœur ya mobali nanga mais nakomomona non trop c'est trop omoni motu oyo so omemi nga bisika nyonso batretaka bato ya mitu babimisanga déjà sone makasi makasi nazoyebisa yo yaya tokeye tozonga yo mpe mobali ya bato otine foto motakala pone leki na yo ozoloka ye tokoma yo yaya olaisa leki no bombo na bomwa tonosoma papa tonosoka obibie na bomwana mais sikoyo okotine foto bolumu mpona nini mama nanga
azali kinanga aza chéri nanga fona sa eleni wa batikela ngai na maboko nga na géraka ye fona géré mususu na tika nga na tika la o géré papa nanga na batansi nanga baba na géré na tika eloko te na bana manzaka tina songa suki siko na tika ni na mwana mama nanga na mwana papa nanga sa komi na mwasi tika eti o mwasi atande mtu mususu ya oleka oh siko za non clair na sa clair par là zalama clair donc yo wana kintu ni na yo na bande baloba wana aza chéri na yo bon comment soko obenga ko obenga ouais yene so amoni moyen tactique biso kasi on a tie mal à l'aise te si on lingi so libala te comme na libala misusu otiki ndeko nanga obikilo na o sepeno ozo no clair ozo bana yo ozo conseiller le côté non conseiller comment expliquer que yo leki le mobile ya muninga okende ko laxer bolumbu et puis ko benga ye na butu ezerera photo ezerera tini asenga photo ndeko na ye na lakisi esalini ola teni Zambi. Yonde te lelita yo. Ole la maison ata sensier. Yo la piscine au second bande ko note. Yo la piscine te, on la téléphone. Mais ça ndeko na ko problème na ko pour mo sanga ni busangela nga desani. Te nazo tuna to yeba po ozo chai mal à l'aise na libala na ye. Mal à l'aise to lingo sika yo ta vi na ye. Non non, il ta changa mal à l'aise. Pourquoi c'est la ngale qui na s'il vous plaît, beaucoup de na ye. Côté ça y est. Na benga qui épée parce que c'est tout clair, éclaircissement macabre parce qu'on comprend rien. Donc benga qui est déjà. Na benga qui épée, à ça. Yo tiama, ko le la te tiama be. Parce que to kabola biso, yo ndo okende. Et pour Zwani. Oh non, Zwani ko na mbala sa ngai. Pour ça nini? Eh papa. Oh. Non ça nini? Apa kila na ngai. Oh mon Dieu. Beaucoup de langaï, papa, s'il vous plaît, beaucoup de langaï, parce que parce que comment expliquer que ton petit frère au dîner pour ton mutagala na mona na nuté au ballon sur la piscine et moro mobali nanga obi ki otama mami bale misato papa chéri nanga pardon tika pe ko lela tika yango ba omoni la opé tika na ngolela l'âme de crocodile na zo lela tika ngolela dans la famille de qui chasse otala beaucoup de langaï, s'il vous plaît, est-ce que ça bande ko bosko benga s'il vous plaît. À prêté. Voilà, tout à l'heure, sport et puis on se retrouve le temps. Pas le que la vie sur de mon avis sur mon pal. Allez, on y va. MKO Pacific Prestation de Services, SU, LDA. Une entreprise centrée sur l'apport de solutions d'excellence sur le marché national et international. Avec une connaissance et une expérience approfondie dans le secteur de importer, exporter, transport international des marchandises. Notre équipe hautement qualifiée et spécialisée est prête à relever les défis inhérents au commerce mondial, en cherchant toujours à dépasser les attentes de nos clients. Nous travaillons sans relâche pour garantir que chaque étape du processus soit exécutée avec maîtrise. De la collecte des produits à la livraison finale partout dans le monde, à des prix abordables. Nous nous engageons à entretenir des relations solides avec nos partenaires, basées sur la transparence et le professionnalisme. Construire des partenariats solides, bénéfiques à toutes les parties impliquées, du monde à l'Angola, de l'Angola à la République démocratique du Congo. GPS, Marshall Bros Tito N90 à Andar Miramar. Voilà, des retours mesdames, messieurs. Tozi, quand même papa, en attendant ce soit spot. Beaucoup ça y est, voilà. Yaya, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, s'il te plaît. Ndoki. Et vous savez les infractions. Non, non, Yaya, s'il te plaît. C'est quoi ça? Non, quand ils sont à porter au plainte. Non, la mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est l'eau qu'on a. Mais la télé, pourquoi? Voilà. Non, mais c'est excusez. Excusez-moi. Tous les respects, je fais pas. Excusez-moi. Parfait. Nini,
Kasi répondre to lela. C'est la tuni bino nini awa. Pour répondre non. Nanda ko kwa kite, nanda kunda ko ngai pela. Do photo na télé. Il y a un problème. Il y a un problème. Papa. Il y a aussi ça m'a ramené sur. Il y a aussi ça m'a ramené pour les entre moi. Il y a un problème. Les artistes, les musiciens. A comme si sont lelo. S'il te plaît, s'il vous plaît, Yaya, est-ce qu'on va là? Chef, n'aimez pas vous balle, ici Kapanda. Chérie Vanda. Il y a un problème. Pardon? Chérie Avanda. Quoi, où tu me siques? On peut remonter ça encore. On a ça, nous, les qui n'ont bien chérie, ça donc, on a encore tout le monde. Oh, il y a bien un péché. Comment expliquez-moi si il y a un homme chérie? Mais c'est ma grande sœur. Hein? Ta grande sœur, faut bien mon chéri. On a bien un noko. Mais, problème, c'est impossible. Parfait. Problème, les amis, vous expliquez maintenant. Photo na tinde là-haut, na ba sous-vêtement na nika. Yango mi mami na TV. Na bilamba na sokwa ninga chama manzaka likoloni ya nikilo bilamba ngwe na TV. Na biloko eza eleka mungu alamba ni na lamba ya bien ngwe na TV. Yaya, finalement, obala yaya na yo to bala mwasi na yo. Excusez avant de répondre. Non. Naïba non. Pourquoi on a foyer dans la famille à la télévision? Moi, c'est un ami à la télévision parce que yo, je peux c'est canaït. T'as dit maman sur les gars awa, grand si on a yo awa bengo chéri, yo zo côté la bien ata ya na ngai. Na présence ya moi si na yo. Babylone gona ya on est bino la télévision. Parce que yo ndesco en tant que responsable, c'est ngelo yet ola moi si na ya na OK ya ata ya o wana kuna tali moi si na yo. Et là c'est le salaire. Mo kabola biso. Donc, à même sur la télé, n'est pas au Kabola Bissou. Chef, qu'est-ce qui se passe dans la Eh, pardon, Nayoko Souté. Yeah, s'il te plaît. Merci pour la parole. Bon. Ce n'est pas important que l'Obama foyer dans la télévision. Il faut se déplacer dans vite un problème à foyer parce que nous sommes responsables de la aussi. Au foyer dans la télévision, nous n'avons ni journaliste ni artiste. Il y a un commune, au mariage civil parce que on a tout le temps empêché na il y a grande sœur na. Et pourquoi vous avez reballé illégal? Bon, chef, nous sommes bal. Selon va dire il y a moi c'est nous sommes bal, il bal les allocs rapidité. C'est ma femme. Tant que tout ça qui va près d'autres lourds monsieur, pas près forcément, peut c'est ni 100 francs, ni 50 francs, ni quelque chose. Dans le kitan qui vous bat, dans le macaille, dans ça on a ça la première fois. Dans ça capable, grand sœur, permettre le bateau louki pour mon habit. Permettre un gars. Bon on a bien ya wapi ya. On a bien ma bien on a corrigé la scène avec elle. Mais nena yeba maramuni ya mbongo ni ya boza na ngobilo mbale. Oh. Un bon habit son gaza ya za leki. Mais c'est tigala pas. Il y a une relation mon contre yo na grande sœur na yo. Tous autres coincés quelque part et pas ya grande sœur na yo. Oh lelo au plus en moi sinon passe. Bon, nazo pe ça est passé. Les bots non c'est ça na coutume nango. Mais important est que lo bango tout le temps. Hein? C'est ma grande sœur, ton message ko kola na ya bien amour, je t'aime comme un message sur la grande sœur parce que c'est ma grande sœur. Bon, je ne sais pas problème ni oh hier Monique au même moment parce que moi je t'aime. Mon amour bébé, je ne sais pas. Yo zo mon normal et bon so moni oyo ki ba bengi moi sina yo bon yo réacteur aux ani. Individualité. Ça va. Individualité. Mais grand frère naïe, grand sœur naïe bengi non trouvant normal. Est-ce que vous avez pas makambozo le papa? Bon, papa, on a joué bisayo, je ne sais pas ce que vous ont dit, mais ce que vous ont dit. C'est ma femme à moi, nazala kanaï tout le temps, alamba kanaliaka, sokoli blambe telite grand sœur niki problème les awapi.
On se trouve au normal. Grande sœur Aniki Bilamba, on gagne vraiment na âge na Nika Bilamba et t'es là. On se trouve au normal. Normal, t'es na salani. Ma boko na Nika Zama Bende. Yon de normal. S'il te plaît. En tout cas, bien balé moi bon bête en moutou. Pardon moi. En tout cas, bien balé bon, mais c'est pas normal. Vous savez moi so qui m'était. Na yo pe mon balé, tu veux décevoir nga? Non, na décevoir yoté. Tu vois? Il y a d'autres choses. Eux les 44 ya foyer nanga yo yebité. Yé o ya une émission à Koluba o sengel la luba. Il y a d'autres choses à Koluba té. Nini o il est yo Koluba nini. Alamba reta. Soka la mireta grand sœur la mbinga na lima problème est ça. Donc il faut na boya relier yé, il y a o ya lambi vu que lambi reta. Non, aniki lambi teli ba bandino ni kango c'est mabe. Na ke pas grand sœur na 8 ans non là la côté na vu reta et c'est mabe. Donc il faut qu'on ala la pas na yé et pas na yé comme si na balai. Na kabona ndeko na cause yé abali. C'est ça non? C'est un instant. Kevin, obenga saloni. Alobi clair, na bengi yoté. Oh, na bengi yoté. Tu t'en peux la combien on peut la raison pour on peut des mkolo na yi. Ah bon? Pardon, attends. Azam ko na yi papa. Il a 27, 28. Mais ko tala ka muto atelemi boy. Am te ba 30 quelque ba 50 quelque ba 60 quelque to tape mbula monga na yoté. Ah bon? Tu bala mo am kie makasi bongo ongo manipuler nga yanena ta na misu nanga. OK, merci. Merci na question papa. S'il vous plaît. Kevin. Au monde na yakia. Vous avez prise définition. Merci. À partir de l'élo, ngai na yo, ou tika la rasus ko za ensemble. Au moins ki ndo ki bosala yo na grande sœur na yo. Nyos to bino bosalaka. Yeba ke nga na courant ya nyos. Ba mbongo yo elanga, ba bilamba de fois ba sac. Et utaka côté ba grande sœur no akindaka. Do yo yelanga na zui na musala na sombeli yo. Eza ba mbongo yo zo pas grande sœur na. De grande sœur za couleur année assez. J'année assez. Au moninga na robo komanga lisusu na sima grande sœur na oti. Bolingo ebele batondi na ba cimetière. Ezaka te babela. Bolingo ka oyo. Yango boma pe batebele. Ona ida bien. Yango na yebisa avant que na kufa. Soki ngamoko na se sauver te. Eza na muto ko sauver nga na katia kindoki oboza na ngote. So bo liko muto ko lia bobilela ka bino mibale. Jamais vu. Jamais. Atikali omona ngo ka pa bino. Bino mibale. Bosala kindoki. Ata yozo wangu no saba sambla leki na nga. Na benga ki chérie. Bosala mwasi na mobali. Na yeba mo déjà na mwasi na mobali. Bomba apona ni. Oh, bino mibale bosala mwasi na mobali. Ozo finga mukolo yo na ye. Yozo ata sonte. Mais ata sonte. Kata leki. Kako bimana. Ata mugule musona leki no bonumbu na yo. Oh, yupo la kitu na yo. Mais wewe kama makambo ezo leki na ngai. Na mona on est ndo to mais eza réalité. Maman, s'il te plaît, là. Non, pardon. Obi que on t'aime bé. Moi so saloni. Maman. Papa. Ah. Limbisanga depuis le début na monso na no CPN été na mona kaza misu makasi. OK. Do aleke mleki na ngala mayele. Do so na ki ya mona ki misu ngate na telemi na leki na mobali te. Ndi na perdre. Grand sœur. Comment niveau votre combien to combien déjà maman ndako nanga ya ko fanda pe ya longo ya fanda yo de ka non c'est pas na wata mukete oh c'était so marambo papa nanga obi excusez na zo comprendre on a bien yo grand sœur wakamuza mukilo so mona makamu to sus ni to sus non mambo wana vraiment déjà faire comprendre sur WhatsApp na communiquer que belé sur WhatsApp. C'est ma femme à moi. C'est ma femme à moi. Na balai na mbongo. C'est aboyo déjà. Non, aboyi ngate. Grand sœur. Na lingi le sous buso ba na te. Excusez pour la question musap nanga. Ah bon? Na lingi sous buso ba na te. Tika na sala foyer nanga à l'aise. Et combien solo? Na bi tika na sala foyer nanga. Hein? Kaso kena pour sa pamba. Mesdames, messieurs, Tomo Kende Nasuka émission. On a comprendre que Naoki Mutupa si Mutu swinga ibande bolim sangai. Nous obligés à quatre dans l'émission. On a qu'est-ce qui se passe
Potter Ozonga, tout sur ces émissions. Parce que je comprends absolument rien. Tant à ce qu'on est grand frère, grand sœur, c'est comme ça, foyer. Mais entre-temps, foyer n'est pas d'ailleurs au biba. C'est qui est grave. Mesdames, messieurs, on se retrouve prochainement. Bye bye. Désormais, bravo Jésus-Christ, et qui est dans Lubumbashi, bana Lubumbashi, bana Kolosi, bana Likasi, Chic Mukadi, a okita sur place. Na kati ya Lubumbashi, bana nyosa golf wana, Luala Balikasi, Tozoya. Bwana Yesu asifiwe, mubarikiwe kwa jina na Yesu Kristo aliye haya Mungu wa mbinguni. Bien-aimé l'apôtre Moïse Nazoya Lubumbashi. Bravo Jésus na mboka na bino. Tozoya kalamingi te awa na Lubumbashi. Je crois au Lingaka, bravo Jésus, au Lingaka Thomas Fabien yo azoya. Bien-aimé dans le Seigneur, na pamboli bino na kombo na Yesu personne sur Bolanda ngai, nganaza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batunyo sur amité ya malamu. Oyo baluka ka place ko sunga, o baluka place ko pesa mbongo na bango, tala place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda, toujours construit pour na bana na baza na place ko lala te, ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na église, toujours tonga a cadre moko pour na bango, pour bango baza luka bana nyoso ba sepela. Bien-aimé dans le Seigneur, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être là, apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon Moïsali, Isali, Moula, moi, avant d'être ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongela bana nesika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma beaucoup, tout continuer œuvre tout bandit et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen.